Nende tozeloko de papier, elengi ya Congo. Glodidi Asika, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga Pro. Merci les amis de partout, les amis du monde, les amis, il y a Planète Terre, Adam Soulouzo, le mois Nasuka Nzambe, il y a Bino donc juste car pour nous informer Bino ndenge tout ça là toujours Moussa Nabiso, Adam Soulouzo le mois Nasuka Nzambe, naie sous pour nous informer Bino à travers orchestre G7 il a fait rigola. En pleine répétition, dans ce moment, il faut que les musiciens, vraiment Khalid Ozu, il y a musiciens côté en pleine répétition. Quoi. Donc, toujours la préparation, il y a album Oezo Bimakalaming Teawa, si je savais. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit na lingala Orengon Kyo? Na hello on déjà passé mais to message na okaka na bi que Ris Matadia déjà za na Ris tozo beta toujours bana poto ba la Ris Matadia il est parmi nous ndeko yo asela biso eloko wana vraiment ya fungola natala yo et puis tozo en pleine répétition par rapport à qu'est-ce que j'avais dit. Bobe ngoni na munoko mboka na miorenge kyo na munoko moko boy e munoko mboka te munoko moko boy na miorenge kyo na me rongi miorenge kyo na miorenge kyo na meriengo kyo donc na miorenge kyo. Qu'est-ce que j'avais dit? Merci Ris Matadia par rapport à Yadis Kango ba la poto ba là déjà à travers micro et puis na caméra oyo message na oni vraiment ko loba na poto pour la assurer bango. Par rapport à qu'est-ce que j'avais dit. Ouais, mais ça, on est là, on est en train de travailler, donc on est en plein coulisses là, donc tu vas boulot depuis ton si on nous a besoin sur moi pose. Après tu banda sous donc tu banda sous ça là parce que mutemba bagi cette fois-ci en 2006 2016 tu boy polémique tu so travail tout là que ça va capacité na biso et biso ba petit na tout ça na toi toujours na sentir na ça la biso comme ngombo parce que ba a revaloriser biso na niveau mon élevé a remis même so malikolo taimo déjà dans l'école so bien parce que ba petit na ben matadi ben de chapa ben de guia so ben biso tout ba mao tout le niveau mo be ba comprendre avec les tendances parce que mon nicolo ba boy mbanga passe ngana lingolo bati ça plus ba œuvre biso to ça la musique te pona bana quartier na biso to batmo songo par là non pour faire pleurer les gens to so plaire ndé ba tout monde entier faut pas la toujours emballer ndé au monde ba massa nga tout ça là so ba beti ta et donc tout comme le quoi album qu'est-ce que j'avais dit dans Mambo Sika Mambo Sika tout ya Sika tous les plans c'est toute catégorie ouais donc des fois tu particularité là on vraiment ba la poto bangi ba pena est-ce que tu rezoaka ba rumba kaka ndeza la kaka faire rigolo la beta ba rumba na kaka du genre kaka to yebito moi particularité musuboye nango non jusque là asala ka ba symbiose donc azo sala na robinga onini asala ba marque nyos bino boyebi akobeta ka rumba moko te biso uta kiba donc azo 500 asala mélange ya bo moni to pesa bino logo moko a devoir to bien on devoir à domicile bino mo to mona to chesi donc et emballer ma ben trace coup de kolobate et zui ba kota ba partout ba tout na bikti en Amérique ba yo kwa Swahili et ba comprendre message mo Mbappé si bango alobi sukanate na qu'est-ce que j'avais dit sur bo yo kasus ba symbiose donc azo sala mélange ba makambo belé azoma odemba azu o ya tie azu salsa donc AMB pour nga mona zoka ba plan niveau motemba zo yemba non Adams moi so to beta lelo au van sans risque vous avez raison pour hier du jour au lendemain évoluer abak sera toujours ba c'est plus ça là toujours pas voilà. Moi message car parce que tous en a bandé comme sous bana porte ba et puis na ma salutation ouais message ça que na tous on a ono salingi yobikane za la moi les solo là donc c'est encore les moments bientôt là tous banda bana mai to banda ba foka puis banda déjà au kota tellement c'est belé donc ici il y en a des continuer dans 6 semaines to semaine on a déjà tout ça la close pour à que nous ça la mixage chez bébé parce que yemo abi que non risque na comme na posa bat balia bloco comme qui na suka ma sentiment bloco comme qui na suka déjà mo meka ba mu wetu marambo ça risa za na risa ozemba na oyema na ngati soki ndenge ni teme bo mo na ka motema nonga ko valoriser ngai nenga ko orienter nga na maramune donc bo comprendre quoi ba salutation ça na monde entier globe terrestre nga na pesa ka monde entier parce que ba ça tellement belé na linga ba mingi so na sala onatika o mara ariso bois ki ngati tout je sais que bangé ba mingi so that we get donc there not time donc les temps c'est les temps quoi donc
J'ai pas le temps de citer les noms des gens, mais je vous salue tous. Je vous aime bien. Si quel est le vocal, Olingo nangai, olele singa mingina putu, piesule, olele singa mingina pleure, apeta balo fenangai yaka mingina putu, ale fungola natala, obo melinga nini, bebe fungola namona, ola telinga nini, na rose, na bokema ina bilanga, comme na tango kobuka, comme les juniors ko sababa na problème, jede fungola natala, obo melinga nini, pole fungola namona, ola telinga nini beba lela pola lela kalibele pola lela ramsete era nanga e Glody di Carson do yangwana to ça mais na bagi touro yo bébé mutalela ki voilà mais amala o la dame singande munolela merci à moi de vous remercier. Merci vraiment, merci par rapport. Gigo la vraiment ça ngapena bien oboye na ozwayo par rapport au système de jeu au Santigara et à Ramsès balobi à partir de côté kuna donc on est ensemble Sarah Ramazan ya bandeko ba côté kuna na Pesio Mbote Congo France Mbote Tracy Dia Suka Glody Dia Suka Tracy Mbelenga Pro la même magique. Toki na bakande to lobaki na système toujours il y a par rapport et ça nga pena bien soki na lobisi pena tata oyo Charlie et ça nga bien vraiment Charlie Solo Azawa Charlie Solo vraiment boulot tokango en plein travail tout le monde en a peu moi kala toye sous na micro oyo par rapport. Il y a jeune abisso oyo ezobi malobi kala mingi ta bo préparer les biso wana qu'est-ce que j'avais dit na monorambo kana mino bobenga nini. Ouais, ça dit qu'est-ce que j'avais dit donc il y a wana na lobaki nini donc voilà il y a wana je crois que ça au piste moko ezoya na nenga ko saranate omoni on est au piste il y a le padre de la Solga mais kanispe quand même biso quoi ça dit il y a eu le titre le padre plutôt a distribué peu na mélomane nato qu'est-ce que ça dit beaucoup zongo d'ici là vraiment vous a décidé quoi nous bobiga le padre le padre de la Solga ça dit niveau de clochard donc mambo nazo non je crois que d'ici là il est sur le bac donc et claquer quoi voilà solo ni pena au exercice ni pena oyo au pesa biso parce que tout le monde a déjà ba ligne ou ta OK na générique oyo et puis par rapport il y a qu'est-ce que j'avais dit devoir ni noyer nango ouais c'est-à-dire ça c'est Charlie Solo c'est-à-dire l'homme de plusieurs CV biso to approuver des autres donc on a pu approuver je crois na bokas MP4 nazana ilo mo na sauvegarde qui na fait nanga donc je crois bolandango bien fait voilà donc ça octavers de 12 bolandango donc ça dit boyo quoi bolandango une fois de plus que moi je me suis déchaîné nga Charlie Solo c'est-à-dire biso to suna na ya approuver quoi ça dit to approuver mokili bina donc voilà donc rien donc lo il y a commenter on a exact quoi donc mamunazolo ba je crois que bateau tout baza branché le roi ba base na sona ba mikili ba trola ba Cédric Lutumba ba trola ba vina Jean-Claude Songola ça dit le vieux qui me laisse jamais Gilles Siombele mutrola Hervé Tiangana ça dit Tiangano 14 o'clock hein dans les États-Unis la PSP Bora Skogen Mbote donc Deo Maïka debi ke bateau tout wana ba yebi quoi donc. Merci Charlie. Donc c'est un peu ça quand il y a la rage je crois bateau tout baza branché on remercie Bino merci mingi na ba soutien na Bino bateau ba Noé Pacheco na Paris vient dans Papi Kous le sage bienvenue vient dans rappeler bienvenue à Lyon donc je crois que Bino tout bolingo biso calme donc et donc Muzamba Gi Makoda toujours en forme quoi hein? Moi ça rappelle Nzata à Bruxelles Bino tout je vous aime quoi donc Arnold Mouyoulo voilà c'est ça. Merci, on continue cette lema par lobby. Venanga Esta, je sais que le nationaliste Mokonja vivant au stud en Europe, bah Misia Ferre Bango yo toujours pèse là toujours. Nous renanga mao yo yebi. Banda bauti bangola tokutanite toye sikoyo en pleine séance à répétition bana poto baota la yo tolo belaming qu'est-ce que j'avais dit. Disque oyo zoya na bandenge na omongo boye bo palo likande bo palaka donc bana poto bazota la yo. Message ni vraiment au bako capté na part na yo puis ba surprise ni no bako kozela na disque oyo qu'est-ce que j'avais dit bobenga na monoko mboka Nami Orengo qui donc l'album des albums voilà message au pena bana poto bako kozela na part na yo
non pour nga bana poto en tout cas bayebi ke soda na bango makasi yeyo mao ça la bango boulot kitoko quand to beta banzoto nanga motema nanga mama sheriki mobali nanga ekei wapie ebolingo zanga mino kazeli yakati na nzoto si to beta ba plan na bazaki derrière au sepela base ya peine album on a qu'est-ce que j'avais dit bablo ya makasi ezali donc ya makasi koleka we ezaki liboso na ba plan pende ezali mais on nga beta on trotter na ba émission pour ba plan nga musuna ba embi yango na ba orchestre mususu donc na zana posaka gete ba fan baza na bango pepele baza la calme soda na bango maoyeyo donc nazo bombela bango blora bien blora makasi na ebitala depuis to uta ba Luanda fait to sana ba solo mais moi ba contre-temps ya makambuka ndenge za la rabanini biso tellement mikolo pe boulot ezolia biso fort tout ça en cheval studio mbala moko tout ça ba concert et pas ba répétition pas donc ya mon ezolia biso moi temps mais pour na ba fan na biso ba venanga ba Bera de Prince des Amunda ba masananga Trésor de Versace ba masananga Joël Eyoge Jolas ba venanga Cherigola via Kati ya dada base solide mon bimba donc base à la pepele l'album des albums Nami Orengekio qu'est-ce que j'avais dit Ezoya donc ba surprise ezebele total ndenge coaching ndenge yemoko les padres les galactiques Jésus de Nuance moto yambo donc papa social papa Ferrari nenga coach agatan boyoka coach biso to beta oyo ke kona balelelele ekona babomi batwe masasi bakobeta kana batoka donc abetisa biso masasi na champ c'est grâce à les padres donc bozana bino calme disque open des ana le roi yara papa social coach biso ka kitoko to yemba bien to ça pe ba vocal kitoko ba chanter kozala lango boyo kaka donc ya bien pour bozala recevoir pour ba mbote na ochaka ba mbote na directement nazomona na Jobour venanga Didier Chombo petit Jésus patron des patrons Oscar Chibangu Joël Chibangu l'administrateur Oscar Chibangu na Jobour wana so na kati singambo Luanda nazomona maman venanga yalo mama iPhone 6 venanga yo bindenge to solo lagi Jansi katakata ba réseau venanga mbongo ebele nazomona maman l'ingénieur Baudelaire Kuyena on a bêté la vocal kitoko na nzembo e Baudelaire Kuyena me kwendile bolingo na mono me kwenda wo allez bébé aka matese yaka na donc venanga Baudelaire Kuyena so na katisi ba kota ba Paris nazomona maman masananga Aris la merveille na cheba salam ebele Joël Eyoge Jolas base solide mobimba nazomona ba venanga Cherigola ya dada Bera de Prince des Amunda venanga Edon Tsonsa pe nazomona mbala ba Karine Maluka Titi Mpungi Tejimboko Yannick Bagajika Sarah Ramazani moi c'est mon kitoko ya pembe ya biso mo ya kin mais na kata pana maana pe tozana ba Charmelita Vita moninga ya Julia Charmelita Vita l'ami de Julia donc ba salam na bango na kati si kota Londres nazomona ba Trésor de Versace ya Boga Basta Sébastien nazomona nani Masanangai Gilles Voululu nazomona na chepe ba salam mebele Michael Mole pe na chepe ba salam mebele so na ke ba côté ya ba Dubai nazomona Masananga Rossi Lupuki bosani pe na Vasco Mabia yeso na bosana ki yesa mabe makazi seje na biso ya Saudi po to kana seje mo ya pamba te wa seje na biso ya Saudi amona kama ba mike po biso to lokwa to kana les padres to vivara kitoko zomona ke tendance eza kitoko pour te beta ba vocal ezana ba capacité ya banzembo ba chef d'œuvre ba vocal ezana ba valeur nzembo ke mutu mususa yembi chant et simbité mutu mususa yembi vocal et simbité te ngana beta ba muchele koka mwana mama pesa sai nali nena beta bona TV ba yemba na ngai ozo comprendre si c'est la biso ngoponga pe no yemba nazana méchant ya makambu po album ezobima na robando si sarate fona beta ba ndambo po na tika ba na sentiment bazela ba bige maota ngazala kana soka yembi alongoli chapeau ningisi epesaka bango bien yango na koko décevoir bango te fona salaka boulot ya kitoko neti na mbalo na disque o bona pesaka mo crèche elo mona oya nango mikolo chéri bominga osilisingai osilisinga molingo nanga ezalaki ya bone ekomi ya male Didier Chombo balianga na mokokoli Karine Maluka balianga na mungo basenzi donc nazobeta ba plan moka ponga na kendaka ngana kendaka banzela na ngai yango moni les padres
Nenga vandisa petit na ema walo bate petit na ngayo fozala ka bandenge wana po bandenge wana yango nde sala ngai. Ah donc mba moko na okende ba côté ya Dubaï na ngana bosana na Dubaï. Na Dubaï na mona massa na ngai Junior Tamba ba dollar rebelle. Donc ya ka soko soli na dollar azalo ka vina nga Didier Chombo Petit Jésus. Ya ka soko lobby ata yo ndenge za bo soko boga Didier Chombo Petit Jésus ba ke lobby wana masolo na. Didier Chombo Petit Jésus Adam Siluzo le mo asuka nzambe ta fusion. Vina nga Didier Chombo Chamamba. Les patrons des patrons, il y a Pembe Adam Sazole là-yo. Donc, quand on est dans Zouakawana vie, il n'y a pas un système et ça l'a bien. Donc, on a PCP Bambote Ming na Lorian Mbemba Malolo, on a PCP Bambote Bele, Florida Mbonga, Nicha Omoi, Abraham Bayou, Vienangai Papi Mukiadi, mais pour un disque, en tout cas, nous avons s'appelle na orchestre nyonso. On a besoin de faire la chapeau. Na hôtel Abino. Bana mai boyebi nga na finga ka mutute, nga sara boulot pour ba fan ba confirmer. Mais na album oyo bopika. Boyemba makasi po nenga na zoyela. Na oyela mabe na ko écraser bino tout. Na écraser bino tout sans exception. Oh vena nga boss salade, les boss salade tanga zonga sanga singa petit na nga mao écraser bango. Yango moni musale sale ma kitoko tongo na beti bolingo na mono me kwenda wo nyage fa kadole me de pen bwa samuel e mala service na lushi DJ kene na Luanda no elankunga yokelinga Jésus de Niansa belinga mao ah na yale bébé ya dégâts place isiko bazwaki filmu ya makasi eza ko na nzoto. Et à l'ansoto parce que l'ansoto to koti simbo na nakati ya champ. Tango zoka mutazo yemba eloko nakati ya champ. Ezalate. Bolingo ezanga mino kazeli ya kati na nzotwe. Souffrance nango elegeta moto na kumba to na kati ya koma. Batima de kermote mezo beta lokola mbonda pinkindi. Nzotwe wana bango mo bayemba ngam na yemba kate donc na sepeli Petro Adams talaka yo landaka biso partout. Et là, donc, bana poto, bana Luanda, bana Libanda, nous sommes à venir que na fief, toi na gata répétition. Donc, merci pena yomoko, pe merci mingi sous na les galactiques, les patrons des patrons vu à sali que petit na mao lelo, à la sociale bois à la poser boy. Na bagisi sous mbote mingi les sous na vient na biso o c'est au bois qui était ezama be makasi Paul Muntu. Vient na Paul Muntu tendai ma boko million. Donc Bafan Nabiso, il y a les padres, il y a les galactiques, bon, à la calme, à la prochaine tour, tour Adam, c'est le mot, il y a bien. Merci, ma. Ok, merci beaucoup, Adam. Ça continue cet élément. Par rapport à la répétition, donc nous devons comprendre que la poto, tout ça la répétition. Répétition Nabiso, ils ont continué par rapport à Yagé. Nous avons Tata Oyo. Donc par rapport à Yagé, il faut y aller no boto na bimisio pena côté na kalido yo pena fo ya boye yara pena boye na solo na mabuma moto asimbi base donc bo bien oneni charge joano me marana bo bien oneni na musique bas kando lobit bas menga na binga o mingi nzeta badi voilà donc nzeta badi ça pena musala o nzeta fufu ça na gaza nzungwa to bima na biso pena a po bana poto ba mona pena face à bébé au bimisara oyo en pleine répétition kalido yara pena boye ba mona pena mabuma na base yaya toyo kango na répétition tozo beta mingi li solo ya qu'est-ce que j'avais dit et logo za na rata studio bozo bongisa kala mingi tezo bima bana poto ba quand même ba niveau ba boulot ndenge zo kende et puis ba surprise ni za na rata album wana côté na yo ouais musale gende chic les boss, les padres Nika Boronina, a bossé Kitoko Ndeka et Zalara, pour nous CPL Sabafan, Bisso partout dans le monde. Donc, Boza vraiment décidé, Babilo Wasika, on a bien dans Fobota, on a moutou, chaque album, on a changé, et Mbele Sike, on a toujours. Ndenge Freddy Ndonga la Irlanda Lingara, Nangi Guide Vito l'international, de Chine n'a pas Lingara bon. Donc bilora sika donc côté nanga pe nazapi na bilora sika donc nga una linga raté té donc na linga potika la simate pour naza numéro 1 ya ba bassiste tout ya Congo
donc Mabouma base kilo ya nzoko numéro 1. Donc mon côté au mwana au mukolo au leki yaya. Donc bazara na simana donc numéro 1 na bango yeyo. Prévané Adam Somoni nde na souligner 4 minutes. 4 minutes na souligner on donc na laxi bango pena ke na obimsa bilora sika. Bilora lelo. Donc ya sika pena o benetu lo malingara bilora sika ya mombamba. Donc neti na nami orendekyo. Yo lobi qu'est-ce que j'avais dit. Donc yango izara bongo nami orendekyo. Qu'est-ce que j'avais dit donc oh yo ponara o lobi. Nami balé on poni moko oh yo mon eza facile. Donc combo disque eza de wana oh mon eza facile o lobi. Donc bilora sikeza wana bo sepela vraiment style na ya mbalo. Donc comme on bousi ni tanzin tété lotilo. Donc baya bo bonga marande bo mesana ozoba style boza décider quoi. Merci moi bandeko nao côté kuna libanda. Ah bandeko libanda. Bandeko libanda na pesa mbote na mwasa mwindo ya café ya Benetou Loma Tour Eiffel Champs-Élysées na pesi mbote na Linda Ike na pesi sumbote na Alex Polino na pesi mbote na Deshini Inda Garçon Réal. Masana ozelara toujours studio eke na suka Papi Masuta. Bambote no yango wana na pesi sumbote na Gindi Vito l'International Irlandais Freddy Ndongala yeto ane na kina. Yo pe keba na suka foka ngato welisa. Merci beaucoup. Kana sika donc pour na clôturer na pesa mbote na ya dada Berado Prince des Amunda. Vinange do muzamba bambote nongo wana na bossa na Aziza Mukuse ta ya guitare. Ah oui bien. Massa Chimène Bouilou. Merci. Merci beaucoup Kilo Yanzoko. Je continue cet élément double L Lily la Rose dans Loulou la Rose double L depuis Paris. La PSO Penambote par rapport au système de Jeto continue toujours avec cet élément. Par rapport à qu'est-ce que j'avais dit, Tolo Bissa toujours, bah, musicien, bah, artiste, Oyo, Bazo Palolana, disque Oyo, par rapport à Bana Poto, Bazo Tala, Monde Tala, qu'est-ce que j'avais dit? Particularité, ni les Agonepi, et Bilo Roni Nasiga, Otoro Kozela. D'abord, on a pu se battre tout le monde de partout, dans Mikili, donc Mbote, Nabino, Adji Solo, celui ça venait, on a 4 minutes. Nous avons 4 minutes, donc particularité, c'est ma cache quand nous sommes et la surprise, votre base est là-bas au CPLA. Déjà, juste des nuances. Et il y a d'abord juste une sans bosseur. À la bosseur, à l'Inga Boulot. Vous êtes là, au CPLA. La surprise a bien allé, vous êtes satisfait quoi. Merci beaucoup, Bandeko. Vous avez Libanda, Bamono Leki, Mibale Misato. Ouais, donc rapidement. Et nous avons des fanatiques, tout le monde la musique, il y a des fanatiques, il y a Jésus de Nias, le padre. On a posé là, surtout au CPLA, nous avons eu plaisir. En 2015, nous avons eu un peu de Angaï, nous avons eu parce qu'on est la force, nous avons des devoirs Angaï. Rapidement, on peut s'embêter dans Serge Kachil Nzama Mibali, Hardy Carlonge, exemple sur Paris, Pajo Matouba, garçon sexy, Napesi Hervé Legram Mouyaka, Blaise Fingi Langola, Héritier Voama, Mamadou Touré Scram, Napesi Batutu, Obalanangaï, Okapi Kapila, Dodé Kiakou. Donc, merci de bonnes choses dans Batutu, Baotana, vrai chérito Namiki. Voilà, merci beaucoup. Ouais, Adji Solo, Soli Savene, Papa Namo. Merci Adji Solo par rapport à G. Ça l'ira bien. La Toto continue toujours élément Oyo. Tout ça en pleine séance à Bandeko. Toujours ouais donc ngai na osa toujours musala Oyo bino bolinga mingi Ormeline Luzolo depuis Allemagne molonga ni vraiment ya Willy Mwanga bambote bisika bozwa min Allemagne voilà. Tolo ba toujours les solo ya si qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit quand la mingi était sur les marchés? Ils ont un studio, la particularité et puis message ni vraiment qu'on a la poto. Bon, on a passé d'abord Yomogombote, émission na biso trop suivi. C'est ça nos des émissions mon anniversaire à Boss. En tout cas, on a Oloba boutique qui sala, homme jamba Hollandanga, Laetitia Dianté Hollandanga, Fifi Ferrari Hollandanga. Programme Isara que nous avons 4 minutes.
to bete 4 minutes ba mon niveau ya danse Bifalo ya Mado danseur au gangisa Zénith de Paris ndé na sola déjà boyé bata Paris déjà ba yebi ke o atelemi wana eza élément ya makasi Bifalo ya Mado si je savais album o ezoya na on se pesa bino kana ba danse ya bien bobina comme d'habitude ndenge bo mesana mais na lobaka ke ba oyo ba komi ko yiba ba danse nanga ba le karaté na ba écran po ba lobelaka ba lobaka ba baza ba dire mais ba komi ko yiba ba danse ya biso mouvement ya Shetan Gola à part ça ba biloko ezé belé tellement belé trop préparé oyo kuta biso plein de travail to bon saka biloko po public na biso ECP là public o balinganga Bifalo na musala na saila bango comme d'habitude pas CP là. Merci Bandeko Mibale Misato. Bon Bandeko Mibale Misato bazana bango mo belé mais on peut singai priorité ya 2 ou 3 na on peut saka mbote na ngai na ba massa o balinganga mingi Afro Latino JP Latino na Luanda JP Latino na peso bambota trop Tigre Kinsala homme jambe na peso mbota trop Linda Kenzo na peso mbota trop wana ba batu o ba yedaranga basalanga Fifi Ferrari mama na Charlie bambota trop yangwana je m'appelle Bifalo ya Mado 4e pentacle voilà. Merci, ça continue avec cet élément. Dans le Bakaka, Nina Chou, maman na Ruben Hotel, et si quand vraiment, vraiment, au salelo moi qui tourne à Kinyawa, Nina Chou, na Kinyawa, maman na Ruben Hotel, na pesi mbote, na pesi de sous nono mukadi depuis Londres, mbote musuni yoebi, naza na artiste, musicien, chanteur, animateur, Kirikou, le génie, pardon. Les génies, le Jésus des Nias. Voilà, au pena Jésus des Nias, le génie qui rikouye yo, abinisa binisa ye, tout ça n'est awa, tout ça betali solo ya. Qu'est-ce que j'avais dit? Ezoya. Qu'est-ce que j'avais dit? Voilà. Ni vraiment au bana pote bakoze là. Bana pote vraiment na habité sur la na loba, au bakoze là, boyo kasu ya o lega ono loba donc il bloque bien c'est belé. Pour toi na volant, tout ça na coupé to boka. Tout ça na ba matelanga ba plaisir belé ya gola azolaksa pena que non Kirikou azape animateur azope c'est chance quoi de c'est un peu ça on a loba bosse kanga ina no mingi te mbala mosusu ya gola koleka na nzela nanga likambongo eumela soke ko umela nango na yebi ya gola fungolela kamoto nyonso Jésus de nuance sala quelque chose Banguna basamba wana ngokia disquette yaka na lobby donc yaka réponse go bosikanga mingi te go lo pesa nga chance awatalisanga ke naza utile naza pe animateur azopesanga ba chance o na méritate o baloba ke mutu mswazo boya yo mokuta na mutu oyo ondimanga te go okuta nae en tout cas ndimate un jour on va na pembe na le padre apesanga na chance na disque o na tika banzela bana poto bo senti base solide senti pardon matiki bera de points des Zamunda le plus important Georges Mugaya Kalume presque mère pact na Londres bo senti vient na José Longa sina ba Londres batutu bo senti petit na Steve Bata na Londres Jogo Sakindaka na Kabushport donc boy belé fani nyenge donc bautu bo senti Kirigwa ngoye yo azali abina kintona wa maître na biso maître Carlo sélection Japon bazana biso chaque jour tozala na bango donc Kirigwa ngo aza pemé na le padre quoi Kirigwa ngo bozwe na volant tuna baby bora mukusi Constant na sali na mandalove basa minene balela mibali ya mikie Oya milai balela ya mikuse mobali ya mukuse ale kintaba nagu bolola na michopo mobali ya bato wale kibita benagu tumbati na biloko kati ebela bien ana micho tuna baby tuna na ngelengi ya gole chugamvr kitoko chugamvr ya Zoya mado binango bien. Chugamvr kitoko. Chugamvr. Yagola akumbaga bien kitoko. Soka le kawa je yango. Merci Kirikou, on continue cet élément vraiment. Je reçois pour vous vraiment par rapport à Nazo Blaise. Blaise,
Blaise vraiment na micro oyo baluka boye to yamba pena Blaise yara pena boye pour la lumière vraiment Blaise créateur il fait partie il y a orchestre il y a Jésus de Nias fait rigola par rapport il y a système de Genaye il y a Monique to pena to lobisa lisusu na micro oyo Blaise mbote lisusu. Oui, mbote. Avec Blaise créateur animateur au Simba Ribiso na 4 minutes par rapport à Yagé Blaise toujours betaming li solo ya qu'est-ce que j'avais dit oh yo boza na studio na nebimite mais toujours linga dia to pesa bana poto déjà bilengi nango de façon que ti e ko yara nango ba comprendre déjà que no ba lobaki et puis mamo ba lobaki yango pe to moni na kati au fait to mona ki 4 minutes c'est bon to apprécier mamoto et Simba ki rien à commenter no comment mais toujours c'est la sikoyo confirmation à ma casse par rapport au système de jeu aux anango na qu'est-ce que j'avais dit bana poto vraiment basé la nini et puis impression on a une émission oyo et puis message il y a disque oui on a l'impression c'est que ils ont emballé bosso on a les gars on a habité devant micro son a canisi bien aux emballé bosso no temps on a zagina na poto au les gars mais au skoyo to ba li page oui bateau ba wala na biso sikoyo biso tous les artistes na bino la musique na Japon na Inde les États-Unis partout Paris bo sepela na artistes na bino mais botala bango na CD na ba audio bozo yo ka parfois ta komona bango bo mingi tamula ezala raté mais grâce na bino nde bo mon sa biso bango merci ndenge yo zo interview pour bango ba monanga salinga bien na pena sepele mingi ilo na rolo bakaka izaki ngana na sira ka ba tu musala par elo mususu de naza bena trop koloba te mais naza rendre prêt pour na boulot elo na ko bisa batu ki tous en plein studio qu'est-ce que j'avais dit nami orengo kio isa album o batu bazo zela isa na ba surprise belé nesinga en tant qu'artiste nani loko te na bombeli bango par boulot plus que 4 minutes isa ngo lo wa donc va make sure soupe donc biloko na nango donc na mona na ngam do beta ko la biso te na mo pa animateur ko boka ko le ngate pour ngana lo ba etika la e na bisa ba tuna 4 minutes ba mona ka bikamu sitilelo to beta générique moko eza likolo biso monge komi devoir pour to beta générique le ga yango to tindaki yango na marché pour ça la makambo zo sala pour ba tout ba ko beta mais ba za na 4 minutes so biso mo pe toujours ande ko longola 4 minutes so pe to sali erreur 4 minutes et rouler à Pébiso. Donc il faut tous se préparer à conséquence. Mais Blaise créateur a mon travail. Nazola na babilo, on a là na babombo na bibundeli. Mon retour bimisa va éviter. Ba éviter penza comme sanzela moi na les pas de pot. Et ça moi passe, et ça moi passe ba va te belé pour. Biso doit na chance ya refra pa ka banze mona ba animation. Mais ça na ba mususu po ba yo ka il faut ba ta moi animation. Ou ba yo ki na nzembo animation za forte. Biso doit na fort na mambutu. Donc eza parole nanga na zolo bango bato tout ba obimisa album zela mona biso ba na problème très sérieux côté animation surtout na zo sire bino na mona nanga concurrente ba mata ba kita le hôtel lobby azati ba sepela danger. Merci vraiment Boyoki Blaise Nenga Peseli Blaise bato batalio à travers élément oyo mi balé misatu oyo ya yo pena ya kati et puis otikeli biso ka eloko na okara wana moi lo noka wana 4 minutes wana bana batika na bato batalinga na pesa mbote mingi na Chancel Mbemba l'international mon ami le demi-dieu yo yebe Chancel Mbemba ngana naye mbote na Junior Mapoku master na ngai grand jogo en Égypte miko ba bengi les millionnaires Junior Mapoku mpia l'international mbote masusu na vena ngodi lo mampuya mbote mingi na Junior Loboko Zezé Terui petit nanga Hervé Makalo du Sandoz machine d'ambiance na States ça na ngalinda diangana après si vient na Chiko Lubanda na Canada place aux Zambo Tato Roger Moufutan direct de London mbote mingi na De Gaulle Mata na Londres mbote mingi lisusu na Gidiampo mbote mingi na vient na Papi 6 yo yebi mbote mingi na Vovo Kaluji les tendanciers vient na ngai boze belé pena en tout cas on atangi te ba meka ko excuser ngai na pesi star mbote trop place aux Ali Candy Star place aux Ali yona Lydia Motoko mbote trop place aux Ali na lingi bino mingi on a boaki te en tout cas pour na lelo ba excuser nga
mbala nsima na osoigne Malu Matondo master na nga azolanda mbota trop mingi eza kaka Kinshasa mboka kotika mwasi te mpenza poselaka yo sino bakopasola bor kuna babambi bor batonto babatela bor bamama babatela bor sino bakopanza ngo bakoka yi conseil tosayi bango Kinshasa mboka kotika mwasi te poisela yo sino keba lelo bateyama tosayi bango mana legianga na nyonso alegianga na bilamba sala bolanda kitoko na yete azobela bela azana maladi ya kindoki ya wili musheni ayebi azana maladi ya bambwa maza bloki kangaki mboka me turo yo na elibino chelewi Blaise Créateur nazalaka so na beti boye après batu musu bayo ya boyoki ka kuna na on nga so beta bakila nga sikate po batu bakomozela nga so na beti boye bakiongi mba na studio na lingi su ba jewana ti nasi banga migolo chelewi na quartier komone lo fundu ya pamba ko dendela mibali chelewi ata alata kishipa mikuse mipende libanda chelewi dimasho komone alati maputa bible na maboko chelewi kende kuna na vile chele asili si babu ate asala lo fundu na quartier na bango libanda bazwake na pete bolingwa pondo buki lelo lambi lelo demode biloko zebele aoza komela soki mbongo esilie telema kende oh lelo mama lelele toko baluka atana mabdon boza da osepela boza desite côté boulot Bega de Prince des Amunda ya dada yo yebi ngwabana Bega de Prince des Amunda soda makasi Ferigola Orligola na bosanité Guy Makoda et de Muzamba batutu ba soutenir le padre patron na biso Ferigola Nika Boronina ozana poto se retrouver na qu'est-ce que j'avais dit ko bangate benga nga to coach benga pena ngai to sololi po za meilleur animateur à Congo ngam na kangi Congo au gauche te droite te ngam na zo diriger animation ya Congo soko boyo sel mukeli na yo c'est moi Blaise Créateur au bengi ngai na plus 243 89 53 79 013 089 53 79 013 oh Nicolas Mambangu chef nangai Nicolas yaka kote bana poto mamona yo meilleur drummer muto beta kolega ba drummer tout na Congo ye wana yeyo oh kingani rien Nicolas Mobala Irene ye wana ye mutabeta 4 minutes abeti tous les chansons live. Son moni drummer a kobeta nzembo live te à la fois drummer. Nicolas yo meilleur drummer ya Congo. Baya basangana Nicolas leki bango. Voilà. A témoigner yewana. Nicolas faut témoigner makambo Blaise Créateur à lobby nga kutu na yebi nanga bato batala option de barana tembe moko kutu yebi tembe kutu kosa bango moko Nicolas na drum mbote na yo balobi au spécial bato exercice na 4 minutes. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit ce Zoya? Vous avez déjà meilleur te confirmer ce que au Lembi, tu as continué toujours à devoir. Mutaza pemeni ya cheta. Asi la raté. Donc naza bena pas leader ou bena que azanan. Tant que ya zali, tant que y azana courage à travailler. Biso pe petit naie, toujours à force. Il y a retravailler koleka donc non peut ça merci na boss nangai pour l'opposition. Oui na zuichan titre nzembo apprivoiser donc bana poto Nicolas Chanaye par rapport à G et Fungwami maboko sika bozana ba parler donc Nicolas zuichan apprivoiser et biso déjà j'ai Fungwama depuis kala par rapport à chant par rapport à chant, côté on a trouvé Baudi et Zaranon, mais par rapport à chant, le logé est fungwa, mais par rapport à chant. J'ai fungwa déjà. Vraiment, Nicolas, nous avons un peu de bateau pour yembe là. Nous avons un peu pour nga mna oyemba ngotenga na obetaka muta yembi pena nzambe ya loyembo donc muto apesa pena cours ya chant. Na ndenga mukete na ba leader nyonso surtout ya mboka na biso pe Afrique centrale donc ya cheta Jésus de Niance Ferigola moto ya yambo donc yemta yembinze molangai falo ka benze mongo mais yango fallait par rapport ya G pe na yemba raté
nani akoyembela biso tobenga de Gaulle akoyembela biso te ekobima sikoyo te tokobanda oyemba sikoyo te fo yachetaka ntango boko ebima nayebi ke yo oza wana obundaka mpena trop mpo mokili mobimba yeba bainformation ya yacheta donc nayebi ke ntango ebima nayebi ke yo okotaka baplace oyo ke ntango mosusu bato bakokota te yo okotaka déjà yacheta bosala émission faire égole à Jésus de Niance Nika Borodina donc bosala ne émission boyoka nzembo apprivoiser nzembo yo nayebi te nayebi ndenge oloba te vraiment nayebi ke yo kutolinga no vraiment mamba oloba tengaka mna lobisaka yo est-ce que bandeko pena libanda o balandi yo vraiment bakotikala pe na caméra oyo bakotikala na bango mais ya liboso na osenga nano merci na vie oyo aosala bapeti na ye bazalaka kaka bien papa social cheval blanc fer égole papa Ferrari Nika Borodina na osengaka na bana poto bana mboka partout bazela disque na bango qu'est-ce que j'avais dit la miorendekio pozela boyoka bena barumba ya kanda ya kusakana te donc mona bena barumba ya cheta yembi na niveau mo on dirait ba studio ngo ekanga malobi ayembi na niveau mo ya kusakana te donc ba merci na yepena yebina za papa na biso na opesa ma bambote na venanga pena ya kati pena donc amigo Jenny Tapoata Robert Landu beau frère propre Nelly Ebonda yaya nanga motema Christian Ebonda Joka Sanji Tour Eiffel bambote nao na pesi sumbote na héritier Mvoama bato ba osalanga do Ebonda Christian Ebonda Clave Mayena Jires Massa nanga na pesi pe mbote market oza pembe na ngai na pesi bana nyonso tu ya mikili bambote na bango donc toza bien donc toza bien ndeka bomona bato bakembaka bazala boyete vraiment bazala boyete biso to kembaka te biso tozalaka toujours solide. Merci Nicolas na ozo sous tango apprivoiser Robima to beta soukati vraiment ça continue avec cet élément bana poto nga nazala nga bongo pona ko informer bino na lobisa toujours ba artiste oyo ba musicien oyo ba osala musala ba kitoko na Congo donc Changangu Karo depuis Hollande Ormeline Luzolo Tracy Mbelenga pro la main magique il y a Glody Diasuka la mignonne de la presse bateau pena babalani na bango pena pour les meilleurs et pour les pires na pessimino félicitations toujours continuer toujours élément oyo nous avons artiste et chanteur de Gaulle Obino Boyebi il y a Rosamba Route Zati a représenté Zati Tobeta li solo mingi il y a qu'est-ce que j'avais dit de Gaulle par rapport à disque ba na poto ba otala yo na monde na planète Terre disque wana particularité na ngozani et puis ba surprise ni na part na yo oyo ba na poto ba koyi kozela ba surprise est belé donc particularité na ngozara que bon travail à Jésus de Nuance na ba musicien na donc particularité nanga minga lobeza côté ba rejoa ba solo vocal ya kafu ba koyoka ndenge toyembi rien à dire quoi donc ya kokumisa za trop tepo ba bayibi que De Gaulle aimba bien mais ça que De Gaulle a prouvé ba fanatique na ba fanatique ya Jésus de Nuance que abakisi sous un plus na boulot na ye donc yango na kaka donc ba vina soulever na la di Galvanda zela disque zoya dadi mavungu vungule zela disque zoya Amelia Luzolo maman na Marise Luzolo disque zoya donc ya lobeza te kwa Dadou Mengi Miracle vina nga Gauthier Mascotte vina nga Dola Nzimbu comme d'habitude car na obwaka tati vita disque na bino zoya na miorenge kio qu'est-ce que j'avais dit yango wana. Merci vraiment De Gaulle. Merci beaucoup. Tarato na rep to agi banda tongo déjà to bandagi to pemi to zuma pause kala te to zonga suto take donc yobika. Merci beaucoup. On continue cet élément nande ronanga vraiment ndezala kaka bandeko bota la biso vraiment venanga Gauthier Mascotte venanga vraiment Gauthier Mascotte bambote belé chancel mbemba de midi abeta beta capo kalamingité balobi bâton magique chancel mbemba de midi na pesio mbote esiko zaliwana na moni lisusu venanga jibe kumaluta le pétrolier de Dallas Gouti Kimora depuis Paris na pesio mbote Loulou la Rose double L Loulou la Rose mbote belé
na pesi le sous ba mbote vraiment ebelé na section mbote ebelé et par ya Yulia Panache Samba Yuli ba mbote ebelé toujours continuer élément oyo pour na rotale sabino ka ke to sa musa na biso kitoko. Ouais, on continue cet élément. Ndeka Tolo Bisa toujours très Mbelenga Pro, la même magie qui a Glody Diasuka, Jenny Yeyo, Jenny Oyo, Tuzarana trop. Après Angola, Limonenga, bon, les Amakamba Vinde, Zalakagame. Le Tobeta Ming Ming li solo ya. Qu'est-ce que j'avais dit au Bobinga na Monogambo Nabino? Là où Minga Rengekio. Merci. Donc, il y a vraiment la porte-foba, mais ça a déjà Jenny. Toyoka yoka déjà identité na yo par rapport à la ligne au Kendano mais ce qu'on a porté à travers éléments au mingi mingi to betali solo ya qu'est-ce que j'avais dit bah surprise des années bah surprise des belé quand ndenge boye batu bayebi ke Junior ataraté ndenge venanga Paulin Katala et Sheraton na ke petine Junior ataraté ba ozoba nzila mikolo na ba biloko mo boye oyo konga tango yemba non mire na ba nuance par rapport à Jewana kilelo ya makasi nga chaque disque na matara daza chanteur à monotonité nga za anti monotonie pona ya tourna salami bébé langa salami tati kolobise kozanga yo bébé abanga kamyo chéri nanga nyamale tumba bunda limbate chéri nanga nyamale tumba bunda limbate lokola bonino ngolo eba kosala ngoli boke bilei ya mama esengaka papa esenga bisinelengi bébé la suisse automatique chéri cleba position oyo iba wana babilo yokaka bamélodie wana babiloko mnezake tant pour les Catalans Sheraton na otala tant Claude Lukebako no mama azo sepela tant Christian Bomolo mufinu ka poto a otala bazo sepela quand ndenge webi générateur jamais Jenny eloko esali biso biezong sabiso suna mwa biloko mibale misato oyo kaka wana to yebeli wana ya kala leke to oyo kaka omona ta eloko wana kaka ya bien wana vote Baba kabinga vote la bambanema Ikshile love olude vote singa Jessica Jilana Oh Jenny kole la Jenny ma kole la soba pema Jésus akande kozongisa bolingo na ngai motema na ngai mesana ke mingi na bolingo na yo ya Paul Laxi Malembe voter. Merci Jenny toza na biso wala vraiment tout ça à part kaka to fulara album des alaka batuno pena batalu à travers interview oyo message et puis ba staff quoi. Ouais message d'aka que chanteur na bino yo Jenny répondait toujours fidèle. Donc c'est Nika Boroni dans les padres Motoyambo. Moi noyo Jenny répondait Bambonge yana blenda oh mama oh système ka GDG na profiter na pesa bambote nanga na Christian Bomolo mufinu kwa poto na bosanité pour les Catalans Sheraton Chandri Dondasi na bosanité ne Chapindi na bosanité Vewi le Madela Genève à cheval blanc les grands mayas Kakazimaza Sisaban Kulu na kata Suisse Ekshile Love Hollywood Tati Kolobise na bosanité Papi James le plafond de Genève Mbiaka vibration bampé ma grand chanteur venanga grand chanteur na bosanité bébé la Suisse automatique Yannick Kaenga na bosanité Pauline la patronne Pemba Christian Pemba bambote na mino côté bozana sepeli ya trop Serge Kachila nangina kebisa faux chanteur mo boya kima na poto azolo ba trop na dimino mabe mais tellement fanda na poto na yo fulo pamba po déjà bunga kala keba na leki na chambre musika na beta bino trop na Petro Konga Nzambe na bino ye yo mo koto zano zoye ba faux chanteur o imitaka muto gutu
ngana leki na oyemba yo imitaka siko ngana leki yo mo miyebi na beta bino to na Petro Congo moi muke gutu masala nga mirage yo keba. Merci Génial Lobaté ce que Génial Lobi boye vraiment c'est que guerre ezali wana nyama mo komone bana suna ba fille ceux qui ni wa interpréta wana mais interpréta ba oyemba teti lelo agenda ofana na poto akoma frère akoma manquer le wanga la fula et nga ko fulote tango eleka. Merci, on continue cet élément. Kata vraiment on continue cet élément, je suis avec dans des côtés gauche Nazana grand prêtre vibration Babi Mukolo Yabalekio Baesika et puis Naza Susuna grand prêtre fils aîné de fils aîné mwana Congo Nazana oyo do yaya ba animateur nyonso pe baleka na orchestre oyo to parlera par rapport au système de jeu auto za nango lelo. Qu'est-ce que j'avais dit? Vibration. Oyemba yemba, au sala sala ba disque belé mais lelo sikotoye na qu'est-ce que j'avais dit? Ba la poto bazotala yo à travers micro et puis caméra oyo. Vraiment na part na yo vibration to zelanine pour na disque oyo. Donc vous zela normalement ko saluer ba na poto nyonso ba balinga faire gola Jésus de Nuance. Na biso ba poulena ba vibration ba mwana Congo. Ba na poto nyonso mbote na bino, base solide, ya dada. Donc bino nyonso to pesi bino ba mbote donc bazela la bonne musique quoi. Biso bazela la bonne musique wa yo kan tsoka nkunga ndenge la ta forme. Ko biso ya ne chant. Donc bazela chande belé donc boulot au demba. Oh ben vient na biso grand mais papa na biso grand maître l'homme makeda za ko beta place to répéta ka. Ezali le nom maboka Jésus de Nuance. Donc bon yo la bonne musique quoi. Vibration au seli biso non eloko na biso to lingara mingi wana. Et puis, ce qui moi, il y a si capé, tu vois que moi, intercelle et ça abisso bien. Ouais, net une robette un télo dérangement. Incendie à courant et salamaka na ku circuit. Oyo sali na nzoto nangai. Ezangi singa maloba puissance kuna yo blanquiore désolé qui allait vraiment sokolo. Et quoi singa kaostino mayemba kwa ma Patrick. Validata licence à plaisir ya monangai. Pour jouer à la tibra, Saravanda, Kanabante, la Digalvanda. Si son monde est Didier Stuga, Gélion Kayelo et Kakola Mira. Merci. Nabi que boyem bien ça maintenant la poto tant au bandika, on peut bayemba ka bongo. Donc ils ont un sentiment moko éthique là vraiment. Moi ba intéressé moi biloko sika. Biloko sika to bo ma bon maintenant beta moi loko moko ouais. Vinango nyatima mbeta o disqualifié fitir nanga Elvis Maele manda chouva. Pas dommage cause na yo eleki bilan tragique ba génocide ambiance à dépense déception à souffrance. Wabiso tote ya ambiance à dépense déception à souffrance. Vinango nyatima mbeta o disqualifié fitir nanga Elvis Maele manda chouva c'est rigola yaya. Pas dommage cause na yo eleki bilan tragique ba génocide ambiance à dépense déception à souffrance qu'est-ce qu'il faut timbeli ça boto les millionnaires stino maemba succès kasongo zizo mundele zulumbe Mohamed Bomulo Joven Sebilele na lukapa donc on a biloko za tellement belle de Robert Aragnon sauté à la rak bad na ba rak ba ozela pour source na bango c'est Jésus de Nuance. Donc bango va c'est la Jésus de Nuance bête pour era yaki na rumba R&B na zazu. Ba te bele ba miraki. Jésus de Nuance amtaki na rumba R&B na zazu. Talas quoi après mulonde batandami. Ba ko mochela makier les mains. De base la bonne musique tous dans le studio. Ba ko ka la bonne musique. Là c'est Varumba le vandi na Congo au demba original lelo. Merci Bastaf. Donc staff nanga tout ya mikili na bosanité venanga Stino Maemba na Suède Serge Panda na bosanité Pablo Pachimol na bosanité Blanqui Oredezo toke côté ya Canada kuna na bosanité ya Rimenza Somotro tozongi côté yo lisusu ya France na bosanité Mita Harmonie BBC Nzongo mère de jumelles Laetitia Nzongo venanga Didé Nzongo mokonzangaba da ba staff to balingaka vibration pe balingaka faire gola Jésus de Nuance ba koyoka
toyemba po toyemba déjà donc yoka toujours la bonne musique ba tout balingaka vibration donc tozali mouvement yango ba yoka kaka ba sepela ba jamais déçu quoi. Merci beaucoup. Nga pe na profiter na pesa champagne mbienga depuis Paris Mbote na pesi susu bijou embi Ozieble Mbote Belé Joël la fleur maman na Jonathan Diatabao depuis Belgique na moni lisusu donc boza tellement ebelé batunanga vraiment na moni lisusu Rite Katondi Lubanza Dona Irene Kidia Makiese ya bino peneza famille quoi. Bote fait la dire merci image ya Rita Kimanga depuis Paris wana Mbote et puis na pesi lisusu Nora Digital ici c'est Paris Mbote Belé par rapport à G balobi mwana Congo fils aîné mwana Congo fils aîné oyo abanda makambo sero wana ba musamari ya bazali na bandeko mususu yo penati lelo zali pena donc bozo fêter ba anniversaire moko na orchestre oyo bonne santé. Ouais, nabi ke oyo eza sito batu balandaka trop. Alors tant mwana Congo déjà linga lo baboy donc et a danger donc ambiance tina poto ambiance donc là ici Jésus de nuance donc anga fula siko makambo ben na don sita poati donc neza boye makambo eza déjà en ligne so moni mwana Congo boye c'est que naimi orengenkyo ezoya donc tozana biso wana tozana toujours et ça pena bien ba staff ndezala par rapport à G monikara kala mingi te boulot ezobanda ba staff na yo par rapport bato baotala yo. Ouais, ndenge ça boye na bike ba Hollande ebele biso to bana mongo Jésus amemaka déjà na Hollande, na Belgique, na Suisse, na France. Alors bato base belé mais tellement tonto banda musalo moni ozubiso esika to répétaka esika luambo soka zuiku to boye akomona demi à mort. Amona demi à mort donc atikeli Jésus makambo. Do so moni biso to yeboye donc ina saluer ka bato nanga bazakana nord Hervé Bila Kabous Kaboulé na saluer susu. Gravé Ngwidi Rosa Ngwidi, Mwana Congo Ngwidi, nazo saluer papa Mbuta Cherigola, Orligola. Ah ouais. Adams Nabosani Mutumoso na bwaki ete Salomé Kavongo na mutu na ngai Blanqui Oredezo ya Cherigola Edo Muzamba Gimakoda. Donc mouvement na bino yango bana na bino ba ndeko na bino bangoyo donc Isis Mizele Souria Mizele bijou qui seka. Ouais, merci batu baza trop mais toko landela sous poto to banda déjà boulot monikaka. Ouais, merci. Merci chef d'état-major la guerrière Zena la guerrière mikolo abunda bunda pe kota bitumba mibali mwasi mais abunda nalinga mingi soki neti na zuyo boye losambo wana esala pena bana potobe parce que za na batu penza ba yokaka losambo wana bazali balinga pena tangu na zwaka oboye ba yoki pena losambo wana Rita Nzele. Losambo wana ezaka nango bien na nenga géri Nzele. Signorie watu comme si tous peut en mairie. Et ça non a pris au meni mina opre pesa moninga mbote oya sali. Alexandre Sika Yelelo, oh non, na Notre-Dame. Sangwa Sika Bengisi Batata Mama Basi Bana. Alo biboye nazamuta sikate nazamuta kala. Bolanda zambalate nazamuta kala. Bolanda zambalate nazamuta kala. Bolanda zambalate nazamuta kala. Azamuta kala. Azamuta wendo. Azamuta kala. Donc azamuta kala tozara na déjà wa mayele. Sangwa sigalobi azamuta sigate azamuta kala. Bolanda zambalate nazamuta kala. Bolanda zambalate nazamuta kala. Nazamuta wendo. Nazamuta kala. Bolanda zambalate nazamuta kala. Bolanda bilambate nazamuta kala. Nazamuta wendo. Nazamuta kala yatanga ba wendo. Sangwa bina muta tanga ba wendo nazamuta kala. Na pesi batutu alingariti Nzele krio na dédié ngo pa Rodrigue Mokili papa na Claudia Rodrigue Mokili ba bon guérison na yo ko sekaka te. Eza lisolo sangwa lobige ba maman ba olela. Ale sangwa Sika Yelelo oh non na Notre-Dame.
Sangwasi abengisi batata ba mama basi bana alobi boye nazamuta sikate nazamuta kala bolanda zambalate nazamuta kala bolanda zambalate nazamuta kala nazamuta kala nazamuta kala nazamuta wendo mayele azamuta kala azamuta kala mayele azamuta kala azamuta kala bolanda zambalate azamuta kala bolanda zambalate azamuta kala we oh Ritinzele Migolo na yebisa bango première dame de l'animation bakosa biso trobo zena miorenge kionde na yebisa bango ayaye lile nzamba sila kanda ayaye lile nzamba sila kanda ozokosa yozokata no penzalai soki ezalaki na tanga Moïse kingweke iyo ya sheta mwana Marie Makesi mwana Kongo toke enzawize ma ale katala isobadane enzawize nzambise donc bino ya enzawize enzawize ebeno bama enzawize nge mwana Kongo ouais na pesi batutu balinga Ritinzele bambote di Charalambi motema ya Gifukiandi la cadette de Paris na bébé na mo bizu ya trop vela ngai Jessie Benazo motema ya Gino Singa Ballon d'Or papa na Disquared maman na Disquared na pesi vela ngai Kije la capitale na Suède vela ngai Matu Idol na Suède na pesi no bambote na États-Unis na ba exit ebele John Singa ba exit ebele na mona Don Samurai na mona Popo Love Coco na na Paris dadi mavungule vungule viena ngale kembela papa na Ninel Mukonzalema esika Marie papa mama na Mokonza zalaka Marie Makese viena ngale kembela papa na Ninel Mukonzalema na peso ba mbote bele na pesi petit na ngai Lil Debe Debiche Masamba petit à quartier courir kata na morgue petit na ngai Lil Debe petit na ngai Debiche Masamba na pesi batutu balinga Ritinzele bambote bele na pesi viena ngai Alain Kembela su bambote bele na pesi Rodrigue Mokili papa na Claudia na pesi Di Chakalambi Yemoko Yolande Malula na Switzerland na pesi viena ngai Simon Bidi na pesi vena ngai Raf Botela boye malamu tozelo dimanche boye malamu vena ngai Raf Botela Rosikiala na Luanda sans oublier Ritinzele ya Thierry Gola Orly Gola Peggy Jonker ozobosa Peggy Jonker na Luanda Karta Suka Nzambe na pesi Tula Toulouse Julia Luxembourg na Bela na pesi vena ngai Papi Diambwana na Bela bambote bele ya Simon Bidi na pesi bino bambote bele petit na bino Ritinzele yeyo na miorenge kio na oboya ga suivi na vina nga ale mama tikazuwa yoko konda pamba papa tikazuwa yoko bela ozo landela chombo anjele yoko konda bela kibeka ouais kitoko trop émission kitoko biso ninga ba émission voilà ba na rep bazui biso ba Ritinzele ba soda nga na 6 de sil soda cheta muta 6 bitumba bel na den ye Ritinzele wa to benga ba États-Unis ke koleka basanya fete yekoleka basoda ba Ritinzele ba mwana Congo ba Golbert Zini ba Blaise Créateur Kirikou mwana wana basoda cheta tozali bozela disque na bino Ritinzele boyoka yembaloyo batu balela Ritinzele obwaki te pona ni Ritinzele obwaki te pona nini bozela ngai na nami orenge nkio nde na yebisaki bango ntame ni kinze borenze ofurumburu bozela boyoka biloko asika bokosepela Willy Ngongo Carbone 14 Willy Ngongo na yebite ba gros bisou na yo batutu balinga Ritinzele na Paris wana boze belé ba Gires Peugeot ba Gires Peugeot garçon swag ba Edi Makitonge les galants garçon confort na lingi bino to Ritinzele yo to yaki na rep pa coulisse pourquoi payer yango to travailler trop bozela disque na bino chapi jampan Berado le prince des Amunda Berado ya yango wana
Berado le prince des Amunda boni basango ya Chapi Jampan ya yo yango wana na pesi batu tumbote masalanga Aris la merveille mignon garçon Aris la merveille ya yo yango wana batu tu na Paris walinga contacter nga disque ka ndenge zalaka 00 243 89 76 86 984 00 243 89 76 86 984 Rodrigue Mokili papa na Claudia ba gros bisous na yo ba tutu balingari tinzele lelo rep na biso kitoko ba bisi migolo yale mobala milangwa foko mwasa kitoko foko ala foko amela masanga foko ala na mbetu foko ale ngunzama ngunzama bozi ya bloga sika bozi. Merci Ritanzel, vraiment Soda. Madame Suluzo le moins souka nzambe ya boezalate to aussi ça na biso pena élément oyo pona loba boye batutu botala biso bosepela biso tozaki na coulisse ba instrument ye Kalido pena ba mona pena ba mbunda ba mona pena ba contrebasse ba mona ba retour par rapport ya G donc rep na bango pena ya mobimba nge banda malheureusement fallait na zoaper le padre mais le padre dans le comité nabi que trop sola na eka soto kutani Madame Suluzo le moins souka nzambe elo ni esila te Tracy Mbelenga pro la main magique Glody Diasuka balobi la mignonne de la presse erré mariage nabino balobi mobali ndeboye télémiselo ronae c'est-à-dire site nae ndezalaka courage boss makaka ndezalaka ngala lobi kaka bino il faut bozalaka pembe na biso parce que boza pena cher pour na biso batuto bolinga biso vraiment Niki vraiment depuis Paris Niki Mamba vraiment na pesi mbote na pesi le susu Ansiluzolo Mike la Duchesse Igor 2 minutes ya José de Londres ya mère na biso Charlie Malula mbote belé Kalido zonga vraiment ozonga pena mobimba ndezalaka kana opesa pena ba mbote belé Yulia Panache Samba depuis Paris double L Loulou la Rose Nina Chou maman na Ruben Hotel Nono Mukadi depuis Londres na pesi mbote vraiment na mama bota Dame Suluzolo mbote belé yaka boye Kalido donc na sepeli vraiment ko présenter la bino émission wana vraiment na sepeli vraiment ko présenter émission oyo lelo na melibino orchestre Dieu sait y a fait rigola na ebi que ça libino plaisir toyebi prochainement tozana vraiment après sortie à disque venanga esta je sais que les nationalistes venanga rafiboter la maître na pesi le sous Jibe Kumaluta le pétrolier de Dallas mokonzi ya Jordan na pesi pena mbote nanga vraiment na batutu bolinga Madame Suluzo le mwana suka nzambe botikanga te musala toujours bakantsaki na rosila Madame Suluzo la saboka asola la nzambe donc par rapport à G mamuteza nango pepele santé za kitoko musala peso sale malango mais nanga tusembala mbote Ormeline Luzolo na pesi mbote na pesi le susu Gouti Kimora Adèle depuis Paris mbote de longues jambes chargées na pesi mbote na pesi le susu Nora Digital ici c'est Paris Alpha Goffé les sages Rite Kimanga Sarah Chiquita la Choco mbote belé balobio divine pe na pesi mbote divine mbote peme na Sarah Chiquita wana na pesi mbote na pesi susu Nicole Vangu 100 kg de Vangu le mbote na pesi le susu Kalido Caleb mwana matadi na kata kicha un villageois à Kinshasa na pesi mbote na pesi susu Janel Rasta mbote depuis matadi na pesi Edo Maka Agnès Moulasi na pesi bino pena mbote na sisi nanga vraiment bolanda biso toujours ici ka bolanda biso wana prochainement tokuta biso to la plan des ara check salanda tozoloko ta papier elengi ya Congo Glody Diasuka la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro